Aimé Congo, info. Tout le monde est d'accord. Nasi pantalon mi belo ezawa so monyango o ni matin na bibelo ko la moi na 12 ans ndé na vandia. Mais je ne peux pas exposer mon corps à ta rolango ndou me faut qu'on la tabolumbu. Non. Moi je me rappelle Bandumba Kala. Ya mboka so Congo bazaki ba sio ba yebi bijou. Mutala ta bijou le quoi ba boula ba maman so na kala basaki kindumba kala bazaki basi ya solo abima ka comme métier mais alati dépanne super libère qui to ko vendre alati bijou. C'est comme ça ils a bongo. Ba président bazo bimasika bandeko na biso ba président botika bana basami salako. O bon ma troupe parce que tant que ça moi na mon rôle pour qui para yo kaka. Au monde que ça donc simbi pété. Et puis dans ngwa biso ka yo président faut jouer un rôle principal. Qui t'a dit ça? Ye mambembe banyen abonyen saba morushi kale kalonte ga wal sama pamane banyen abonyen shimushitu kalele kayene molokina ma samuye banyen aboy ayaka wara mukiara murune bisaka koro mo yoka siko kiyanze alo kwa latin Clément. De nos jours, la fidélité est très rare dans la presse congolaise, en particulier sur Internet. Mais Grady Mouya l'a prouvé à César Gadi. Pour fêter ces 2 belles années de fidélité à RD Congo Info et 10 ans de carrière de Dani Bokombe Tsunami, la femme du riche. Libenge de la presse congolaise, Grady Mouya et la Tsunami, la femme du riche, vous invite ce samedi à rehausser de votre présence à la fête qu'organise Ekolo Kwanga Chaka Congo Azanga. Et ça les loco. Dani Bokombe Luki Makambwe. Dani. Namone Grady. Dani Bokombe 10 ans carrière. Tu n'as dit le Kwanga nan. Grady 2 ans dans le Kwanga. J'ai le mami espace Kakawa. Le Canadien Kakawa. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Alors, le 25 février, rendez-vous à Moko. 10 ans de carrière et à Dani Bokombe Tsunami de la presse congolaise. 2 ans de carrière. Il y a Grady Mouya Ibenge de la presse. La fidélité, ça va se fêter. Donc, Kakawa. Le 25 février, on a 4 extension bar. Vous allez la pisonnion, c'est tout Jala. Balobi, rendez-vous à Moko le 25. 10e anniversaire de Dani Bokombe Tsunami de la presse congolaise. Balobi, ancienneté peut compter. Je serai là le vôtre pour célébrer ces années de perfection, ces années de travail bien fait. Eh bien, vous, si vous manquez, le ciel sera fermé pour vous. La joie sera au rendez-vous. Je serai là. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo PA Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a des Congolais PA Congo.
batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babibozong sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Vandi, vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, ça va client, là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébéliter pour Benga, pour la décodeur à ces plates. Ba maman et ce qu'on a vu nos pays pour ma film ça sort en lingala en français et en anglais ma film nigérien il y a ba congolais ba africain vraiment comme ça les anakati ba papa to kanisi binope to telebino ba chaîne il y a sport nakati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. MB Congo Info. Grand joie de vous savoir, très nombreuses fidèles internautes, et bienvenue dans le cadre de votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo d'écoute, jambes bien chargées, braquées, babi toujours zambé na bango nyonso vraiment Cynthia Bombo na bino vraiment merci beaucoup na grand prêtre babi à moi à mon boss à moi chucha papa César Ngadi place aux a vraiment na peso bambo tebele pourquoi pas y bengue mon cordon à moi vraiment place aux ali Gradi Mouya la bosse santé les grands caméramen la swinga la benga les boga tout ya baboga maman benga que toujours bébé place aux a vraiment bambo tebele j'ai pas oublié Mado Ligodi ma tante sur moi vraiment merci beaucoup vraiment na bino surtout au bolingaka facilité on surtout bolingaka RD Congo info vraiment bino mo boyebi Cynthia Bombo na plateau na ya zakaye mon côté nazana artiste comédien vraiment big artiste ya munene ya mukete partout dans le monde oh bayebi vraiment za maman oyo asala makambo belé vraiment pas batou ala ki sa musa pas continuer toujours na ko lakisa batou vraiment musala vraiment il s'agit de Solange Mindondo autozan vraiment na plateau na biso à bientôt là vraiment bozo mon vraiment il y a plaisir ma casse vraiment nous voulons l'époque de yemoko babi Ramazan toujours mais pourquoi pas yemoko babi ma mère à moi Solange Mindondo autozan sur le plateau ma Solange Mindondo bonjour impression les amis na baton sur bazo na RD Congo info impression les aka sentiment donc ya ko mona rande bozo ko landaka biso partout et ba même information na biso exactement RD info ko donc eza GT balaninga tina kayu bazelinga na silsa merci na patience et sengolanga za ya ko lekamba boso na na ki plaisir. Merci beaucoup vraiment maman Mindondo lelo nga vraiment Cynthia Bombo na ko ba parcours artistique na yo ezana batwe belé pe na banu ebele mso ba yebi parcours na yo te kande ba mona ko lelo vraiment mona na groupe salongo ba mona ndingo sala misala même parcours na mwanda. Bon, so na ke na parcours na to ke moi musika na un peu bref na banda théâtre na 9 ans d'abord. J'ai commencé le théâtre j'avais que 9 ans. Na la grande sœur moko na maison communale na Salemba na au théâtre français. Après bon na yeko zo moi élan papa bandi ko papa na bandi mako éviter que na sala ngo parce que papa za ngana za médecin ou bien avocate. Ngala bien en tout cas ngara théâtre ndati ngana ki kwiti kotanga. Après na yeko zo ngabia à place na ngezata après finalement maman ma mère m'a aidé et ba maman de babomba mo banzungu na ba mala teki mo nzungu po ngana tanga classe nde na ke ko comme sa classe na INAS na humanité ya INA. Ndé na zora diplôme de tel na ndenge na sisa ba classe na ngafuna na ina. Donc voilà, après koya na ngawana ndé na zaki sélectionné na zana élève à l'époque en 6e, na ça examen d'état na qui sélectionné meilleure comédienne na milieu scolaire. Maintenant na bazunga na projet SIDA. Pour la film moko na projet SIDA, là na ke na film na projet SIDA na ke kuta mama bipendu. Na mama bomengo abi oh mais moi je joue bien bomengo abi oh maman toi na pièce moto kutanga wapi bana maki toi na besoin ba jeune fille soro yanga kuna ba mikolo mais après na ke quand même na RTNC là na comme la moni chef moko a côté ba bien directeur kitenge sana
Singa rôle n'a joué à Big. Bon, je prends cette fille. À jouer rôle, on a principal à rejouer moi, il y a Maki, Massa, c'est quoi, donc c'est là qu'il y a un groupe salon. Mais papa n'a pas eu un groupe salon. Jour à l'ébosson a tourné. Na la teki uniforme na nda kundeke télévision za kalati bon groupe salon soka générique bani moi je vandi bosso papa vandi pas théâtre bandi ngapa na vai na lobelo côté papa talinga abi oh moi no makolone lokola moi na ngai abi oh Jeannette makola moi no zo théâtre lokola Solange maman lobika soso tala bien mais c'est ma fille alors tu joues bien. Ah, vieux, on dit man retard, na beta wadada. Donc voilà, et ko sala make ba na ya quartier Lemba batondi na nda kwa emindo. To moni Solange na télévision et voilà, c'était parti ti lelo ndenge na zabo. Merci beaucoup, vraiment, maman Solange Mindondo. Vraiment plaisir, ma casse, na baton, surtout au bazo, landa biso, vraiment, na banda, kuna bango, vraiment. Lelo, oyo, ce qui total, ba théâtre, ya lelo, na ba théâtre, ya kala, moi, différence, c'est ça, ma casse, vraiment. Pour te dire que ba théâtre, kala, ba maman, ba banda, kubon, banzoto, na bango. Mais ba théâtre, mikolo, tant que yo, za, maman, tant que monde, ba, bande, kono, ya basi, banana, yo, nde, ba, comme, kosa, musala, kulata, bilo, kanda, munda, komitika, conseil, nous, kopé, ça, na banana, na, bande, kono, nyoso. Bon, le théâtre en soi, on est avec, hein. Babou Tamalango, c'est dans les sons. Toyara relaxango comme un problème technique ou quoi. C'est l'éducation de quelqu'un, ma soeur. Parce que moi, je trouve, les kinanga, nasa pantalon, mi beloza, ou so, monyango, ou ni maintenant, rabi bello, la moi, a 12 ans, n'est na vandia. Mais je ne peux pas exposer mon corps à ta rolango, mais faut qu'on la tabolumbu. Non. Là, moi, je suis contre. Contre, et en haut, la bête a toujours été en haut. Nous sommes de maman, tout ça, la fierté à. Il y a maman congolais. Nous éduquons la masse. Moi, na mouké nanzela ko landa be moi maman minono le quoi la teki kaleso libanda ngapé dans la takaisi pas pour maman minono kutu la taki. Moi je peux pas faire ça. Ils a qui to côté et ils ont sabiso ils ont longola bo maman ya congolaise. Tout ça basi qui toko. Moi j'adore quand je vois une fille jeune fille le quoi bien la tiki pour te vandi à matina talo maman va respecter yo. Une fois là dans une époque wana moi H le quoi bino na ke Brazzaville la ti dépanne. Dépanne, tu es un master dans le temps à combattre à la team l'angoué, tu as la team dépanne. Tu comme na Brazza, papa moi Brazza dit oh Dieu que moi na moi je suis à vraie zaïroise et kangelo li pour te vendre, ça fait la fierté ya. Bolumbu eza qui to côté, ça ne vaut pas de notre culture. Théâtre le loba paraba comme la difficulté à rota la ngona bana. Il peut pas regarder le théâtre avec des appareils que soit ma bangue oleka, soit base pendant fondement ya histoire. Ezanango tezaka babandia mabanga na mabanga zo boma musala à part mabanga na nudité wana et ça la fierté toi la bano balada biso mingi na poto babota mi na poto bango ko ne ba kolo bilamba na poto parfois ça gêne nous tous dans l'éducation na biso nzamba pesa biso to ba maman mwindu faut yeba ko se respecter et bomba nango na va calme ata rôle sengi na jouer saraba fi bandumba rôle andumba mais ala tu peux pantalon simba nango pourquoi il faut la taper kanini. Moi je me rappelle bandumba kala ya mboka so Congo bazaki basio ba ebi bijou mutala ta bijou le quoi ba bula ba maman so na kala basaki ndumba kala bazaki basi ya solo abima ka comme métier mais ala ti dépanne super libère qui to ko mais ala ti bijou ba maman ba teka ba bijou na Gambela allez vous renseigner là-bas so ba bijou ba sa ndumba o ya kala bazako so ba bijou biso e ba bijou à partir na bango o zeke liputa bo comme mon mari est capable à partir na bango. Sur la tima puto la tit mutakalande mutazio mobile normal de so amono comme mutakala abaye. Merci beaucoup vraiment maman Solange vraiment ce qui totali bien les lo oyo nazongi mwandam pour na ki mwandi soleil betami vraiment pour na groupe na babilizibo e kakate vraiment ba betele ki ngama li solo moko boye babi ke ndenge mo rôle mo pesa ki bandumba balata ki normal po o biso to yebi ke bandumba balata ka toujours ban kotika tika mo banzoto libanda vraiment mais ya groupe na yo na lizibo e kakate na moni majorité ya bana na yo bazolata biloko ezotika libanda te rapport na rôle topoyo mo bi memba na ligne wana. Bon, et ça pour nangoka té hein, je suis désolé nga naza formatrice, je suis une maman, j'ai des sentiments tant qu'une femme. Naza vraiment maman. Donc bolonga mindondo comme tolo beza Solange. Mindondo azandumba na théâtre, za personnage. Mindondo amuyibi na théâtre tenga la talike. To longola na loko wana ke kaka so mutawo jouer ndumba fola takala so libanda. Liboso ezala kate to banda kola tamonde nini. Ngana li parti to bana jouer kindumba pe na théâtre mais moi to la ti robe serré mais amulayi ti na se botabatala na ba diaspora to la ta ba robe mais ti na se ezana ngona sens on a te mais ça question éducation nous devons éduquer la masse
tant que vous éduquez, et puis ça ma chaîne à télévision, ma chaîne de Bimé Belao. Vous acceptez que les gens passent nus dans votre télé parce que la télé n'a yo? Non, non. Maman baza lobi bazo talanga na troupe na ngai, j'ai donné l'ordre. Banamai de boebija di kambose vandi kitoko. Troupe na ngai za la source intarissable lizibo et karaté. Il faut que éduquer bana moi na muso ko na métier aina aider na ye mais ngana éduquer ondenge ngana linkozala. On doit former les enfants. Tant qu'on se former ba il faut éduquer bango. Bah si le batambola mutaka tenga na formation là, si la tambola mutaka la te. Akola ta mini robe mais eza trop ninité, mini robe n'est normal à matin talon est normal. Mais au rôle les athées, faites les athées aux akamutakala. Faites ce que les anango te rôle les anango tout ça nous kabolumbu kakado fukabalamuana tout ça ka théâtre balumbu na balumbu non. Moi et pas nanga bloc ça ne passe pas. Moi je respecte parce que d'abord tu es la chaîne nationale. On doit respecter la chaîne. De deux, on doit respecter nos parents qui ont envie de nous regarder tant au Samissa Anabiso. On doit les respecter. On a chaîne ni bozo les capots et en battu béné, ils ont ma chaîne sous les anangons net, ils ont ma chaîne sous les temps partout dans le monde. On a chaîne. Na net déjà toujours les cas, na net déjà toujours les cas. Bon, talango kaka, biso ton a RTNC parce que j'avais demandé à madame que dans un besoin banana ba ke musika. Donc, espace Nangaï, Ezaka RTNC. Moi, je trouve, parce que là, au moins, c'est les chaînes nationales. Au bâtiment sur Bazo Landango. Moi, par rigueur, il y a net bloc au lobby. Ça ne passe pas. Bichota journaliste, belle mot, le kate, simbate, yaya. Na RTNC Zabungu. Na jango kuna. C'est une maman, madame Napsala Taka. Madame Napsala Taka, bien là, avant une bureau, vraiment une maman africaine qui se respecte. Pourquoi pas nous? Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup à César Nga, dit mon boss à moi. Pourquoi pas Gradimou, Yana Bosante, Yemoko Babi, il bengue toujours mon cordon. On est là vraiment avec Solange Mindondo. Mami Mindondo, le oyo objectif na yo vraiment, oyo rezonaka, au salani na vie. Bon, bah objectif est ça nango ka kezaka likama koki nga maso na zaki na mbongo na minute na oloba. Bela sina saki likama na oloba na baki na besoin de sa centre de formation, il y a ba fille mère. Baba sur baboti ana mto sunga été na pese métier c'est tout ce que j'ai na za mbongo opesa batuté mais na a besoin ya matière ose pananga batu bazwa la prof a que même na troupe na ngana ezali en tout cas na benga ba jeune fille mère ou asa monika boti azangi métier ya kusala ana laksaye na relaxer ko bina na relaxer ni babinga za ballet national na parmi ba meilleures danseuses à ballet national beaucoup na parmi ba meilleures danseuses na mataravion pour la ballet national donc moi je trouve que sur la laxi moi moi ko bina na pesi un métier ou la sala ki ndumba na balabala on a besoin ba fille mère oyo ba za na besoin ba musala un pesi musala un jour à profiter na biso ba laxi biso malgré ça na makila mais ça pe na bato ba so na kuta na bomengo na mama bi penute mais na kenda pe na groupe salongotin do ba patindika biso biso photo tindika bana basi ko mona te que so boti o raté vie te moi mobile ko mona te soki ba para ba kufa o raté vie te moi j'ai besoin de vous venez là. Bon, soit quand même moi métier oyo et qu'on permettre qu'un jour au le brata le leçon na bimi ana batona na bimi c'est webiti dengange ah c'est ma fille ane mannequin nazara mannequin ngam na zwai ngabiki mannequin on te yara na no betao na formation là léa baza bo benga bango tuna bango ti dengange kutazani mannequin nazai mannequin na bi petite yaka na sepel na ona yo kotine loko ya JDT molopwe te va JDT. Je vous salue en passant à Molekinzela. Moi, nous avons joué un rôle principal. Azala jamais comédienne. Azala jamais comédienne. Azala ne mannequin na joué na tché. Apetnanga. Ba Michou. Azala poto na format bango. Ba na wala ba nanga ba Cynthia. Bombo tika bomba secret ko. Tika bomba secret bombo zano ebi. Oebi mo anangai boze belé ba Sam. Ba bime belé. Nana biloko na ngai de nga so la beli ba petchale ba na parler au senti be ki parler vimbi donc voilà donc moi j'ai besoin de bano ba fille mère ba désespérité so boti ba wanga neza na ngore ya ka mama za opiso musala ozwa musala na yo osala ezala bien. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup Babi que caméraman aza toujours on abi que yaye Cynthia Bombo. Merci beaucoup ma Solange Mindondo lelo oyo ce qui totali bien vraiment na ba groupe ni surtout et ça la kamusala vraiment partout dans le monde même ici qui na Congo groupe ni oyo ndima musala na bango. Voilà zo tchanga na polémique ti. Ezango polémique te zaka ndingo mona musala ndenge sana ma. Mona à Lyon. Obiso benga biso ba Lyon pour libata groupe salon to ba Lyon biso ba mbolo côté je suis dans Lyon. Au monde Lyon soka kondi et le masasi Lyon a kondi a vandi alali ko kantenya utele ya hôtel mazara à Lyon ezanango à base ezanango izali yande konanga na elombe ah oui
bato pignon so ba jouer na bango bien ngelo okana boya kaka so mabange communion comme le quoi mbula wana boy base histoire ezate distribution tu sens que ba pesi muto rôle ka po azara président kaka faut jouer rôle principal non ngala sali troupe na jouer rôle principalité na komaka ba pièce na groupe salongo mais na jouer après président na komi pièce mais na pesi muto so jouer principal maso je pardon na benti mwanda mobi ke pour le lo ba pesa hein ba président o ba za ba président mibali pour le lo pesa moi fi mo be rôle et senga ka il faut azana fi wana tondeni parce que ezo sa ma trop na ba président mibali vraiment na yebité ezo sa mama makamone ezo sa mama kasi na ba président mibali ba conscience na muto azana ngole te lombe et l'homme sur une répétition générale tu ne tournes pas ou des répétitions t'attaques chacun na principal tu ne tournes pas. C'est comme ça, ils ont bongo. Le président, il y a un président, au moment tout parce que tant que ça moi na mon rôle pour qui para yo kaka au monde que ça et simbi pété et puis dans le président faut jouer un rôle principal. Qui t'a dit ça? Tu peux être leader na quand on a des tableaux mais na bombi bana nyonso ils ont un rôle principal bon bima quand exemple quand on est dans les simbe lombe aujourd'hui ministre quelque part asa ministre na province à Bandundu mais na tout petit kali soka format kate so ba luka na ba soka vraie formation tena na simbe lombe troupe so ba si la ba to pesa bango chance à jouer ba principauté mais les simbe kufit mais les simbe et lombe azala za les simba est là c'est parce qu'il a dit qu'on va former bananaye qu'on former tout sur le plan administratif qu'on former tout sur le plan artistique maintenant il est plus là il peut plus faire le théâtre Azawala Azamo Konzi jete son excellence je vous salue en passant Amu Konza va ina mapinga na ye mais si ko troupe koufité il faut qu'on paie sa rôle na sentimenté la preuve est que dans la troupe on appelle sa rôle na sentimenté au coquille merci beaucoup vraiment moi je pense que tu comme cochité vraiment ba dédicace na bateau nyo surtout au bazolanda bon ba dédicace na ngeze belé surtout na uta ko bela na sengi batu ba merci te o ba kinga ya sami mokili ya yo penza so na tangi yo teza lokwa na mi bomi ya ba na bela otindela ngambonga ba soin ya tu es là dans mon cœur ya nanga penza côté théâtre ba ya nango baza na poto côté théâtre c'est ya sami qui me soutient toujours ezaka soutien za ka mbongo te mutu akobengola muki ndenge nini c'est plus que de l'argent na uta na ba situation difficile et maintenant nazo progresser malembe na koma na niveau na zalelo je salue ya Flori Tayaï, c'est mon grand frère propre. Ya Flori, na moi sinae. Ma amie José, ba gros bisous, je t'aime bien, ma femme, mon épouse. Na baleki nanga bana nanga o bandekolanga ba botikuna basé belé Gracia, ba Jonathan, je vis fiancé na Mundele petit. Quand Mundele la famille ça ils moi bien. Chancine Denga, Didier Ndenga, Chancine Denga mobile Chancine moi nangai, moi nanga moi si naza koko ni naza bana aboti bana moko liboso moi si na bana mapasa donc quelque part to koli to tika osa ba aventure to osala na Chine na pesi ambassadeur à Chine ba gros bisous surtout na Chantal Ndonga Chantal ya ngé na ntima na munu c'est une grande sœur attachée à l'ambassade kuna yaya penzale ka yoki na beli ya biboyo osaganaza na yebisa nzambe mbali c'est un grand pasteur na Chine ayebisi nzambe na yeba situation moi na nezala bien atindela nga na joaka badina ba séminaire bazali nango kuna na Chine atindela nga il faut prier salaboye Chantal vraiment grande sœur ozawa na kata motema na ngai ya na robosa na ko jamais soutio salingai moral ya ko lobanano ya ko te ya ko laksanga ke Yesu dazali kolanyos ya Chantal merci belé pesa pasteur bambote na baleki na nganyo surtout basé belé Dali Titikalu ba gros bisous Armelou ba gros bisous on a ba producteur na surtout travail na bango basé belé so na rénumérer on na Château Rouge et ça passe ya Ntsumbu ya Ntsumbu Masamba nani na bossa comme Masamba bena na ko Zalulu Masamba papa na pesi ba gros bisous ya Zalulu bato ba soutenir na biso ya omoni baza musika na poto meso yoki kama mindondo abengi mbango telemi bébé yoka na Suisse na pesi no ba gros bisous boza tellement belé lipati ma chérie je te fais des gros bisous amoureuse au bois qui ngata moulaï kanisa kanangat Amos ma copine amoureuse on a bengi amoureuse boyebete bazao bengi kala luka comme amoureuse oyeba
Luka amoureuse. Comment on a nda connaître Singa Solange? Il y a amoureuse. Ah, Essengo, groupe Salongo. Il y a comme on amoureuse Essengo. Je te fais des gros bisous, ma soeur. Fais-moi signe na téléphone. Na besoin de solar moi belé. Na pesibino sur tumbo tes familles na mon bazan na poto. Mais c'est la beja na wol kachokwe. Wa baso na boki ngote na bosani. Wa so na boki ngote mokili penda papa wana me chaîne bat ba otala mo telefona boka ngokaka. Po wana moyena mama Yvette Adrisha motomètre. Motomètre ya badrisha ya nanga wana ya na biso ya kati ba na biso parler na keli so pa camarade nanga motema wana so na benga allo mami mbengi na futi ndakute ya na oluka solution mami mbengi na wala papi mavungu mami kede ko futi la solani ndaku papi mavungu na mami mbengi na bana nanga mais bébé je vous ai vu à la télé chouette na moni bino na pardon na WhatsApp bokoli boy na pesi no ba gros bisous mami mbengi batela bala eloko to na ko luka ngane se kocho déjà na liboko bana bakoli nzamba sunga ya papi bobwaka ngate na sali troupe ezaka famille mutu ba soutenir so bino ba soutenir ngate bozela te Leonie Johnson na mobile ne mungala papa di mungala solo Jonathan na anglais balobaka nini mbote aïe Jonathan tati te dit aïe ati anti te dit aïe donc voilà anglais je t'aime beaucoup Jonathan. Vraiment tanga classe pose en honneur à parana ba leki na onde baiwana bato nyonso ba bingate mukolo sito na belaki mbali boso mwana nanga za mwana nanga beta ba karebele mwana nanga mtazuka na émission la pese ba gros bisous pesa ka bango pe moyen de transport papa bazo luka biso musika neti bonanga la binise lelo ba e makolo na cameraman l'état de la kaba wele ba bote les caméras wana ma bebo sunga bango bazo ko ba information la source bo sunga bango bazo ka transport pour biso za mbongo pesa bango découpage te tu sais en Europe normalement de ba salinga mission bino fubo futangai bino sko mais je fa futa bino mais to se topé ça to salisa na kaka ngada eko pesa moins intelligence na nango papa bo sunga bango chaîne faut que de boso pozo la ba terre place so bazali ba vérité na biso donc vous avez belé na poto sinon na tanga bino nyonso tout bo mona kwa na tiki beka biso na pesi batum souté na pesi biso ba gros bisous bolanda ngai. À bientôt là vraiment na zo tikelo micro na biso ya RD Congo Info. Merci beaucoup vraiment na bino surtout obolingaka biso obolingaka émission na facilité à travers Cynthia Bombo d'écoute chambre chargée nzambe na bango nyonso vraiment ngayo vraiment. Merci beaucoup à César Ngadi mon boss obichucha papa vraiment. Pourquoi pas Madoli Godi, pourquoi pas Eve Dianda Fioso la bien vraiment. Cynthia Bombo bikaza on a toujours pour na bino na bossanité CD gol les médecins papa na profina. Pourquoi pas Yemoko babi kaza la toujours na pesi mobile na ngambo te ona ninga mingi vraiment biye azaka toujours kana mutema jamais vraiment na ko bossa na so na bossa ni maseke za bombo Cynthia te vraiment ce qui était menga na bomo ite vraiment place aux vraiment na pesi mambo te belé vraiment na zaka toujours na respect wana misenga mai faut wana longwa lunette vraiment na pesa mbote na nga vraiment mutema na nga na mutonga vana linganga mingi vraiment non nerf fona kanga toujours miss vraiment merci beaucoup na Jehova Jiré Jehova Rafa Eshada Adonai vraiment nzambo asala po Cynthia Bombo sala vraiment so jimdondo na tikolo micro na biso ya RD Congo Info osakana kanenge zalaka na sakana okande zalaka oui merci ah ndaza na bana beleti dengange wana mwana ngaba tapoto fubo ebaka soki na leli na comme na suka na bengi tide abi mama na zoya na yoka rango to isaka biso moi plaisir former moi ban so la zangi muto ya rejoindre bengi sam mama role za na zoye fa ya kenzo kutukoloba te wala koloba whisky bana nga basepedisa ngai bato apoto boye dara biso non seulement ka financièrement mais na ba conseil na makambo bele so bomoni remarque n'hésitez pas de donner des remarques bo pesa biso ba remarque moi j'adore les remarques parce que so na ozo ba remarque ndezo permettre nga na kendeke likolo à mon cœur à mon amour que j'aime bien na boya otanga komba bato na didi à mon cœur mon amour que j'aime bien Solange t'aime bien sache que Solange t'aimerait toujours oza na place moko za na kati ya Solange wana oza nyonso na na mokili na ebi kenzamba relaxaka la nini opesa venir l'avenir opesa biso temps to ebi biso moyen tanga kombo ete biso na ba vie cachée mais na zaka quand même na motema na famille na ngai ya na ya Noël boyo kantemba kiyanzo na wembela bino suko ye mambembe ye
ye mambembe banyen na bonyen saba murushi kale kalonte ga wal sama pamane banyen na bonyen shimushitu kalele kayene molokina ma samuye banyen na boy ayaka wara mukiara murune bisaka koro yoka siko kiyanzi alo kwa latin wala ki flamate dans sali plaisir na bayanzi nyonso bana poto na zakane sengo koza muyanzi koza mutabandu na muyaka bandi nyonso basana beso basepeli na ngai o bakobenga ngai na bomba numéro na ngai to les numéro privé 00243 99 99 14 980 00243 99 99 14 980 so benga ozwa mindoski to solola to solola bien so benga to solola bien ba gros bisous. Jour et Kenebe tozaka na février en fête à Saint-Valentin ba mourir ba gros bisous nga ali comme na fête to na nga mona kin na fête te donc bila pour fêter ba bonne fête papa we na ndaku mobile ça rapporte chérie je t'aime beaucoup c'est notre fête au plus maman bisous tozaka cadeau peut-être bisous vous allez bien je vous aime bien la chaîne oyo Kelly Bosso chaîne oyo Kelly Bosso batikenga micro na sera nango chaîne oyo Kelly Bosso chaîne Kelly Bosso. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienetre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. MB Congo.